pankolo lupango wa récupéringa. Alléluia. Azan Nzambe. Akotika Nzambe. Abongwanite. Lelo to comme au monde, on a que kosana, on a que prière, nazo sana nini, ki bon Nzambe toujours, zalana batu, zangambongo zalana batu, mais tu ne sais pas vivre avec les gens. Tu as des problèmes partout. Au Kangamana Mouto, Pessie venait pas. Qui pouvait croire à mon âge, 40 ans, Sikoyo, hein? Notre qui kobanda kobunda. Tant on a zokola na bo mwana nyoso tu na tika ko bunda na ba 12 ans ceux qui ba 13 ans grand frère na Jojo Mbaela c'est mon ami tozan ne ba différence belete to landa ni tonto baba bana ba 76 74 70 pardon 70 t 76 70 comment dirais-je 75 76 77 78 80 qui takana ces générations na yangwana baba master tozai ba master qui a eza qui mukolo te obola tsa Jojo Mbaye mwana 75 lokuta e biso to aba leki to ana sima na bango to suko na bambula biso tu na koma yanke de royaume elora makasi za par rapport ya musalo na osala eza par rapport ya ba rando te na tele makana ke ko bundanga mama mubimba na tiki bana balali. Et ça par rapport à kofinga kabatu ba sexe ba maman na bango. Je n'avais même plus la pudeur. Quel genre de moulouba que je suis, j'ai été. La honte. Qui est à côté de toi? Qui t'a accompagné? Qui te suit? Qui t'a amené? Qui t'a créé? Et qui t'a accueilli? Et enseignements mobimba na kati ministère à combat. Bato batleka na ministère à combat bazo affermissement ba yebi ba termo nazo loba. Qui est à côté de toi? Qui t'accompagne? Qui t'a accueilli? Qui t'a amené? Et ça enseignement. Yves Mavambo Bundesimage Bimage, bonsoir mon frère. Changeons nos vies. Na longwe na kibomami o ezalaki atana obundela bana. Connexion o sali connexion na nani. Muto sali connexion na ye, il faut memela yo implice. Ya malamu akokyo memelo implice ya mabete. Nga soki bo remarquer so na zanga moko na zala stable. Soki na comme okangama na ba copine na ba connaissance na ba petite sœur na ba petit frère na ba soki nani. Na la ou kaka mon pepe ba ofulo mais y a un Dieu ba roki ko aveuglé ce qui 10 000 fois oh non na 9 fois mais journée moro nzamba lobe koki aveuglement il faut croire au nom de Jésus-Christ. Ouvre tes yeux. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu deviens et qu'est-ce que tu deviendras? Et parmi ces gens-là, Natambola, Anabango, bien Nazala, Anabango, va se développer le qu'on a loba. Non. Nzamba comme yo talisa yo. Est-ce que ngana benga yo po o contribuer à la destruction ya mokili? Ou bien na benga yo po bato amabeba opusa na pembeni na yo o ede bango. Totika kokosa bato mokili na ba slogan to okoma. Na okiko l'on appelle le lobby na kepe pas pasteur Piroger na photo na téléphone na encore boyebi ka de royaume makambu so kana na tieka ka vidéo kaka na minita ba papa ngande botondi taba mama ngande botondi merci on a beti sama ba kuta on azaki ko swana ko fingana bolimbi sangana senga kabino toujours pardon na zamutu. Maintenant, Nzamba zongi sio alobie koki iyote poezana ba oyo bazali ba signate ba signature ba tia signature na bango na ténèbres na Lucifer 666 marque de la bête basi Lucifer ba tonde belé na mokili o mona mutu mala mutu alati bien ba fier ezanga tina
Mais aza missionnaire, aza moi c'est à Lucifer, moi c'est à 666, marque de la bête. Aye nanda kuna lié à mêlé à lali. Nzok ayaki mission. Aye kotalo vivara koma. C'est quoi ta vie? De loin ba au cocoté. Il faut pousser na pembeni. A écraser yo. Nzambe tangma alobara na biso na bandeli meto yo kate. Sentiment de l'autre na taranzoto. Nzambe osani atsundo liot. Yo mami yo. Yo mi mona car yo ki deroyaume zela na olna kiso. Oyo kate na o prévenir yo ke Judith Mamulu ba missionnaire. Oyo kate ndeko no Jojo Mbayo a missionnaire ko landa tendenga koma pasteur. Lokuta ngapena oyo kate banda na kangame kana Jojo Mbayo na biso dan Judith Mamulu ba na kangami kaka. Tant ba komi ko beta nga bambata. Mbata na lekisi mbata na lekita beti na coup de tête. Nzamba lobi oyo kyangwa mo kufa te. Yesu aza bien. Oh kufa te na linga ko yeba. Matondo bonsoir. Bande otobanga nzambe, to linga nzambe ya solo. Muto asala o mabemba liboso Bible zo bato limbisa. Metango limbisi yo pousse sous pembeni. Les mêmes mabe asala ki on a 2015. Asali yo ngo susu. Si ko ba ne konanga net ba Judith Mamulu ba Chimel Kiala otetela ke mafumbe nde konanga Jojo Mbayo le pasteur abenga na yo kate lobby olinga ba ki camarade olinga ki grande sœur okofinga ma oko kangambanga oko kanga munoko oko répondre te mutema se vimbi enga mamie bazo finga nga bana nga bizengi enga mamie balobi nga mobile nga za mukolo za koko enga mamie balobi bana nga ba mongoli enga mamie tana muto ya kana ndaku nga lia meli akomi ko détruire nga na ndenga sima parce que za mission na ye musana ngo wana bande ko bele bazo ya azana mobile na hotel asima ki téléphone bo nzoka ndazo ko enregistrer makamuni mobile azoloba nzoka ndazo kanga mobile ba photo ya mutakala nzoka ndazo détruire tozo mona yango y a de preuves de sorcières de destructeurs. Attention avec ce téléphone, ça nous détruit. Je suis venu dans ta vie faire quoi? Quelle est ma mission? Nazana besoin na tika na camarade moko ke nazana na bango 100,000 mais na ofinga ka batu. Ndeko yo mutozo senga justice en Zambé. Bon excusez-moi pardon. Tatiza Varom 2 secondes, Makambongo et Bandi, nous, qu'on a 2 enfants. Alors. Hallo, vraagje. Mag ik voor haar kunstnagels halen? Kleintjes. Non. Kleintjes. Ok. In Leiden. Zo roze? Ja. Ze zijn €5 alleen. Ah. In Leiden. Betalen? Ok, dank. Dat kan volgende week pas. Ah, ok. Kan je dat uitleggen aan haar? Mama, kom. Kom maar binnen even. Ik moet op buiten wachten. Ok. Oké. Kijk, in français dira na refrain encore puis ma femme est avec quand. Là, mon Dieu, va. Is non vert? Combien? Dans mon Dieu, femme avec toi. Oui, oui. Mais, ok, na katanda kunaiti. Il y a de la vie dans ce pays. Yesu nzeko na bolingo yo linginga mingi yo kufela kingai oh talisinga nzela. Judith, pardon s'il te plaît.
Bo partager na vidéo oyo. Yemba haleluya ngai nalingi kolo Yesu. Haleluya na Yesu. Bilombe babimi ebele. Bilombe babimi ebele. Mususu azalaka mama pasteur. Na kati ki mama pasteur, moi c'est un pasteur. Mais akendaka kosala kobo. Atiki mobali na kati ya mbetu yake kosala kobo. Asali kindumba boeti nzambe ndenga azalaka pinir ye. Azwa nzemi ya mutu mususu aye nango na kati ya nzako ya mosali na nzambe. Babengana elelo atelengana. Tokoma koyoka lelo. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais ma sœur, est-ce que tu as déjà demandé pardon au pasteur? Est-ce que tu as déjà demandé pardon? Yabandimio bazalaki wana. Ma sœur, est-ce que tu as déjà demandé pardon à tes enfants? Oh lelo ba telengana ba koma kokenena obota lelo lobina mobali oboti lisusu ozangi libala okomi akotelengana mais oloba na biso Jésus revient bientôt. N'impudicité ozo injecté biso molimo ya kindumba ou bien ozo injecté biso molimo ya nini. Tu as déjà témoigné, ils ont vécu pardon à cause de la parole de leur témoignage. Soit une témoignage pour nous les autres. Zala témoignage ya bandumba mususu, ya bandeko basi mususu nzamba sali bango grâce, bafani na kati ya mabala mais bazo sala kindumba. Moto ya nzambe kitela rabino bao bazoluka kofanda na mabala solo o bazaki me bazozwa ngolu wana te bino batu bozami tu ekatana nzambe atiki bino boumela na kindumba na kati ya ndako ya mabala moto na nzambe bando kitela bino bo témoigner ki bon nzambe. Ale lobi tangu kindumba esimbi te olauki musala no kako finga ka batu ngayo na kola na bitumba na yeba kinde ba finga katena lobaka yango ba ndeko na ngai bazalaka na ba live na nga oto uta na bango na barumbu na ipiki chasa nazamu tabitumba me akofinga kama kambo bomona ki wana ce n'est pas mami mais okangami na nani dioni no sali nzambe akabola ki Abraham. Et comme il attend, comme il conseille un nzambe akabola yona mamujidit. Il faut un nzambe akabola on a otete la nzambe akabola on a mami. Comme ça yo évolué, o rayonné, o sepela na vie na yo. O leo zala ka vie mobimba, o finga kikuna batinyo to ba otalo. Mais azala boete, akomi boendenge ninyo. Et là on ni ngo changer. O tetela yo muto kotela ka mutu na yo ke mafumbe. Mais azala boete o le bana ngo tetela mami. Ozala mulimo ba bwakeli yo bezani. Ayo tetela yo petit kanga. Tosuka kawana. Ozo ki ma vérité en face. Mais nzambe tellement yebi mission na yo. Bénédicte. Nzambe amona yo. A ti côté. Nzambe fazwa ka mutu ayaki mission na vie na yo. Il faut yende mema yo na kufa. Il faut yende kaka mutu ayaki mission na vie na amemo na kufa po fungola misu. Ce qui n'a même on a kufa te, azobeto ka ya mikiozo comprendre te, nzambe azo permettre abeta ko ya mikiozo comprendre te, aotika ya mema on a kufa. Mais tellement toza, bo tu na bato ebele na bandaku na bango mona, mutabimi na loyenge. Abim c'est là ta verset ou bien passage ou bien ta Bible na ndaku na ye, exact. Mokile bois qui si bango batuli ba komi ko kima na be église c'est pour la na ngope elonga malonga ezala asusu te bazandambu oba